Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Mungiatika kisaluku nakamba masila fumu ya lusungamo ibeno kibenyi lwabangu lwamo nga kimukuma kinokwe asizamenga luzizo zunguzamenga luzizo mana mausongi mavanga mena nga kimukuma kinokwe asizamenga luzizo zunguzamenga luzizo mana mausongi mavanga mena nga kimukuma kinokwe Tata simo asala salukiane mululendo Tata simo asala salukiane mululendo Tata simo asala salukiani mululendo Tata simo asala salukiani mululendo Kuna ngumu ikuna mazuba sikoti zibangiza menga kaluze yaka kwe Kuna ngumu ikuna mazuba sikoti zibangiza menga kaluze yaka kwe mululendo iboka kwizina mululendo iboka kwizina makaluze yaka kwe Kulutendele kuna makuba kumasa Saint-Denis oyez! Saint-Denis oyez! Saint-Denis oyez! Oyez! Bilombe, ya papa, Simon, Kimbangu, Kiangani. Nkamba oyez! Nkamba oyez! Nkamba oye, Yerusalemi diampa, dikundanga, tata nzambi, mfumu Yesu, ye tata mwanda velela. Toko kumisa bongo, tata molimo mosantu, tata Simoni Kimbangu Kiangani oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani mwanda velela wazola walembizola kaka ye kaka yandi kaka tosepeli mingi toyambi bandeko na biso tomoni tata mawawa na mama Julienne lelo bali kotala biso awa ezali esengo bato akala bayebi tata mawawa bato asika peut-être bayebi ye te
ye azali papa pasteur mokonzi ya liboso na France banda église ezalaka reconnue. Tata Mawawa ye azalaki responsable national ya France papa pasteur na biso. Toyambi pe bandeko bauti na Angola, bauti na Kinshasa, bisika na bisika oyo ezali ndako na bino. Tokosenga nde na ba groupe suivi ya bandeko baza koya ekoka kosalama na ndenge oyo ekoki. Kolandaka koyeba bandeko epai bakomeli ba place nyonso tu wana toluka toyebaka yango. Merci na biso nyonso tu toye kokutana na mokolo ya lelo awa mpona kokumisa papa Simon Kimbangu et surtout mikolo eleki mingi ebele tomonaka mama kaka na ba réseaux sociaux. Lelo ezali occasion papa ya nyonso baye kokomona mama en live. Sembelioye nakanisi tosilisi na bakomunike friki tobongama topesa lokumu na oyo baponama banda na ebandeli. Nzambe aponaka bato ya kokita kosala na bango kati na mosala oyo. Mama na biso ata pasi okobenga ozoyoka tokunga me akoya kaka akotelema akoya mpona nini mosala adebitina ya mosala oyo. Biso kamwa bolembu muke ovandi na ndako kasi toza komona mama aza ko se déplacer. Tokopesa mama lokumu na ye. Saint-Denis ye tosengi na mama na biso mama Mwilu, mama conseillère ya papa chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani. Tosengi na mama na biso mama Mwilu ako akotelema polingo pe ko akopesa embote. Mbote pa ya mama na biso tata mokonzi ya bule ayoka mbote oyo tozali kopesa awa na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci tokoleka mbala moko na mbote ya papa tosengi Faki akokantone mama boazwa mbote ya tata mokonzi ya bule.
Topesa mbote ya mokonzi akule na kombo misato tata mwana pe tata molimo monsanto. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo monsanto. Topesi mikro epa ya mama. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Papa lelo ezali mokolo monene ya le 8 juin 2025 mokolo monene na biso bana na yo. Continuité ya le 6 juin. Oyo ezali date historique parmi tant d'autres ya badate. Toyaki na bastani ya pamba papa opesaki biso souffle de vie. Oye memi moko kati nesiko oyo poto ya kolia bilei ya bomoi. Oyo batei biso ndenge bino moko bokosenga batobomba mpe tosalela. Po ete bipai touti nde toyebi. Kuna tozali kokende moko te ayebi. Basurprise na bino ezali ebele. Bokanisela biso ata na likambo moko oyo tokosalaka ya malamu liboso na bino. Ezala na biso journée na biso eza na maboko na bino. Boponi biso kati na elanga na bino, botambolisa biso elingi bino esalema na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Saint-Denis oye. Oye. Bilombe ya tata molimo santo oye. Oye. Bana mapamboli oye. Oye. Bana ya misala oye. Oye. Tata molimo santo oye. Oye. Tata molimo santo oye. Oye. Tata molimo santo oye. 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 Tata Simoni Imangu Yangani Mwanda Velela Wazola Wale Bizola Kaka ye kaka Yani kaka Yani kaka Yani kaka ya solo batata na bamaman. L'homme propose, Dieu dispose. Ndenge papa pasteur responsable asili koloba ezalaki tokutana le 15 le changement de programme mpona ngai échanger eloko te eza boye te oyenga nyonso tokokendeke ndako ya nzambe yenga nyonso tu mpo ntango mosusu mama alobaki le 15 wana nde date ya misala. C'est vrai badati na biso ndenge tolobaka masango ekotelaka biso mpe tosala kala na bamboka oyo nayebi ndenge yango elekelaka lisusu te mais kimbangiste partout azali azalaka prêt pamba te misala na biso nano esili te balobaka ekosila toyokaka to toyokaka te oyo tobombaka makambo toyokaka ke na mikoleko ya ntitsani ekozala lisusu te mais jusqu'à présent bantitsani na biso ezali yango bomoni mama aye lelo batata na bamama toyoki matei ndenge papa mote asili kolesa biso lelo ezali continuité ya le 6 juin na 1921 biso nyonso toyebi
Maïmalekaki. Tout à l'heure, on a déplacé Kimouké, on a l'équipe à Ekodim. Bapesunga Imbote. Natouni Bango, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Balaxi Maboko. Parler là sur le 6 juin, j'étais épaté. Na félicité Bango. Bana Nabiso, Bazali Koyeko, la histoire Nabiso. Na monaki papa Motei a se focalisé qui mingi sur nos enfants. Na ndenge tozali Kotei na Bango. Ya solo on a kutani na Bango. Peut-être le plus âgé Kozanaba. 12 ans peut-être. Mais on va passer la réponse. Na coupe ça va 7, 8 ans, 9 ans. Bazo là que ça peut-être mais ça peut le voir dans la classe. Ba yebi date le 6 juin. On est venu arrêter papa Simon qui manque. Mais comme ce n'était pas sur son programme, il n'a pas été arrêté. Va répondre na souki 4 ou 5 na tuni ba question ba pese réponse ba tata na ngana ba mama na ngai le 6 juin wana c'est vrai dès que tu vandi awa na 21 moko tazala ki kati na biso envahissement ya Kamba to yebi histoire ndenge ba soda ba kende ko envahir Kamba ba kanga papa Simon Kimbangu. Mais qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Muto bakokanga kasali likambo. Mais il y a sali likambo te pour avoir prêché la bonne nouvelle. Ba yaki na position ya kokanga ye. Mais Nzambe lokola ezalaki na programme na yete date wana. Et salamaki to esalamaki te. Est-ce que ndenge to pimakambi la télévision yoko ko arrêter yeke asala likambo pele mutu kapozaki na permite lokote ça nous arrive soko bengi kaka tata wana ya ko salisa yo mais tango ba telemi ba tondi wana po échapper ba mwezaka mwa pasi mais apesaki mobeko avant likambo wana ekoya oyo ba ko supporter te boya te parce que tala makambo ko lekalobi. Est-ce que batonyo so bato saki? To yebi histoire mon ndenge yango elekelaki. Ko bato saki te bo. Faut te pete soki to tali po. Bazo sakana na tata na bango asali lokote. Bato ya mitema mikuse. Oye zalaka kyoko kokate. To zalaki ko mona bato na Kinshasa. Baza kofinga papa jangenda muyibi jangenda boye bato mitema mikuse bake obunda to bake obunda te bako kende bake ko beta mutu wana mitango papa bako yoka akosani asiliki me yoke ndeki po bundela ye batata na ba mama batei biso na mibeko po papa Motei na biso alelo, papa Stelo, a laissé biso vraiment. Ati accent sur Mibeko. Mibeko ezali pasi ya solo. Mais yango ezali nde socle na biso. Fondation na biso nde yango wana. Oyo toko memaka ba voiture, soko yebi pe code te ezaka mwa pasi Nzamba pesi biso condition na ye avant sala likambo na ye. Papa Simon Kimbangu na ndenge bayaki na ndenge bazalaki kosala ye mwasi na ye na papa Mfumwambanza na papa Mfumwandongo bazalaki. Mais papa lobi papa Mfumwandongo azaki raconter biso pe ba histoire na moto yebi muke. Alobi esika to telemaki tozo tala tata na biso baza kosala ye sur le champ azali kuna devant bato wana ba militaire
mais azwi biso akeko tika biso na ndimba kenge. Mais na seconde kaka tokomaki kuna tokomelaki ndenge nini. Papa Mfumalongo nde kutaza ko raconter le bi mutakianga ningai moko na mama na biso akeko tika biso kuna. Etango tokomi na ndimba kenge kuna tozako yoka pendenge bazako torturer ye. Mais awa pe tozali na ye mutu azali nani? Lingomba ya solo, lingomba ya molimo, 4e génération. Oye sukisi ba génération nyonso nzambe amoni etali ya sala likambo po mokili eyeba ye. Ya solo papa lobi na ntango ya Sodome Gomorre ndenge nzambe abomaki mokili wana alobi soki batata 5 bamonanaka ya malamu mbele nzambe asalaki oyo asalaki te. Nalobi donc mboka mobimba ezalaki bato mabe bazalaki mabe me bato mibale kaka ya malamu bazalaki. Soki bakokisa chiffre 5 mbele nzambe asalaki oyo asalaki te. Biso sikoyo tozali ebele biso bakimbangiste. Histoire ya bana Israel toyoki. Batata na ngana ba mama na ngai balobi lingomba ya suka, génération pe ya suka. Mais biso bato tozana likambo ya valeur. Est-ce que tozali kotosa batata na ngana ba mama na ngai? Tofinga makatango nyonso biso bakimbangiste bato bakomona biso lokola eloko pamba. Mais likambango don nango ebandi kochanger. Bato bakomi kopesa biso raison. Balobia bato ya solo. Mais malheureusement tokomi kobebisa. Mais il y a 5 ans passés, bato bakomaki komona ete ya solo na bandi bato yo bazali na vérité. Nde biso bakimbangiste. Ya likolo toyebi ya sepe toyebi toza banani. Tolakisi topesi civilisation surtout na bamboka na biso. Bato nyonso bakoma bitambala na mangomba. Bamususu oui, mais la plupart bazolanda biso. Bantinsanyo bakofingela biso, baza kolanda biso. Et pourquoi pas ceux qui te sont là, ça va un bon exemple, pe balanda biso te. Talamboka na biso pasi. Mais ceux qui te tali na RDC, to sambela kamengi. Mangombo leki 2 parcelles kuna moyen salite. Yeso azomona pasi. Mais leki 2 parcelles kuna yesu pona ni baza ko sangana te. Batiaka ya ngomba moko. Batata na ba maman. Maïba kotela terre biso pardon ezali matei pona ko sala biso rappel. Pamba te mokolo na to ko samisama. Ekozala gratuitement te. On sera tous jugés. Nous avons jugé biso mokolo wana. Yango bazako senga biso to tambola kaka na solo. Surtout na kombo to memi akimbangu. C'est vrai mibeko ça passe. Mais na lobaka toujours atteindre 60%, 65, 100% ezaka moi passi. Batata na ngana ba mama na ngai. Le 6 juin, oyo tato ya mona ki passi pona yo na ngai. Akoka ki pe kotika biso na ebite lelo biso ki pe mokili yango peut-être 5e génération. Elingaki na yango pe koya. Mais Nzambe alingi biso mingi atali la race noire. Oyo yokaka passe partout où elle se trouve. Et ça na États-Unis. Batu na biso batondi kuna mais bazalaka na passe.
à moins qu'au tangi osa considérer mais ce qui était par mono ka keloko pamba na miso mindele problème yo kombo balinga kate to tanga na mboka na to yebi yo mutu mwindo ke lutanga na école ya bato pembe e bandi boni tala pasi ya mutu mwindo lelo biso yo na ngai toza ba privilégié toza ko sambela lelo librement pona nini pona kombo oyo tozali ko porter ya bakimbangiste kimbango miniature de biso po kombo ya bato yango nde tolati yango esali ete yo na ngai lelo toya na mikili oyo ya poto ya kosala continuité ya mosala oyo nzambe alobi topesa ye maboko po ya ningisa mokili toluka tobongwana mondimi tala kaka ya yo kotala moninga te tala oyo ye azali kosala ngai kutuka mwa bien nga kutu nasalaka boye me ye boye te tala oyo yo po mutu na mutu aza na posa azwa diplôme na ye sendenyo ye bana misalo ye kamia ekosombama to ekosombama te ekosombama sepeka bolobini ekosombama papa pasteur mosala ngo eza koavanse ya camion mwana pe kata molimo santu mama opération wana papa peselaki yango dimanche passé biso tolobaki Saint-Denis vonzambi tele donc tolingi na pokwa lelo ayoka sango ke Saint-Denis asasilisi par na ye ya bosombi motuka. D'accord. Opération ebandi lelo mama. D'accord. C'est qu'on a enveloppe en kotia oyo combien? Minimum 20 €. Ah, minimum, d'accord. Si matozala ntinsali. D'accord, ok. Totiela ba famille na biso, totiela bana na biso, ndenge batata basalaka pe pona biso. Eza bongo papa. Bango basali plus. Biso to sala lisusu koleka batata na biso. Eza boite Saint-Denis. Ah, batata na ngana ba mama na ngai. Tangu totongaka misalo to sala ka totongaka bandako na biso kuna tokendeke. Est-ce que toyebi yango? Ya soko zangi sika kokomela. Kuna pe moya kobetela moninga porte zate. Oya kaka katofinana kuna bafinana kate. Mutu na ndako na ye. Parce que le salut est individuel. Kuna mutu na ndako na ye. Yango baza kosenga biso totonga tour de Babel. Oyo Babel toza kotonga ya sika. Tokoloba kaka monoko bo tata bo mokolo wana tango mokili komata na Yerusalemu dia mpaka kunda nani kuna bakuzi kuba muina mokolo mweko zala likambo ya ndenge mususu tonzimaka yango te. C'est dommage. Tozala kabingi na ba doute. Est-ce que makambo mo pe balobaka? On n'y croit pas. Wana bata français, on n'y croit pas. Il faut croire, mes chers enfants. Tonzimaka yango? Tonzimaka. Tokolesa mokili mobimba. Na lobaki me mokili yango tokolesa mondenge nini? Toza kolona na kobokola bien toza kolona te. Yango to mwali papa Simon Banki anganya telemeni makambo wana oya biso biloko ekozala ya ndenge mususu ya lelo biloko ezali mais c'est trafiqué na ndenge ya mabe. Papa loba na biso mokolo mususu akuti biso tozokata soso alobi. Ah, si vous voyez maman, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non papa, je suis en train de couper le poulet. Ah là 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 là.
Si je vous ouvrais les yeux tout de suite pour voir qui était ce poulet, vous n'allez plus manger ça. Là, vous dites, non, papa, je ne mange plus. Si, allez-y, mangez. Mais de toute façon, vous avez déjà mangé des tas de choses que vous n'avez jamais vu comment c'était avant. Donc, nous avons dit que mingi. Biloko sitolia, il y a des ezalakaka trafiqué. Papa le dit surtout ce qui est tongo nazangu. Attends. Kimbangismo ye. Bazangu tongo wane ya 5 heures. Ezalaka makamo pimpita. Nani ozosenga bo? Ezosengiswa. Au moins makambango. Ya solo. Ya ngoto bonde la kasoki te mawa. Mais le peto li akate. Pamba te batu ya mabe bazali plus que ya malamu. Ezambo ete Aïe, totambola kaka na solo. Totambola na solo. Nous avons dit biso poni yo na ngai na 4e génération. Génération oyo ko vivre makambo oyo ba mususu ba monite. Mais yo na ngai to komona yango. Makambo ngo ezalaka nini? Tata. Totalaka ke pai to sali kokende. Nzasi ya susumuka. Toyebi nzembo wana la ikozali kambo. Tondimaka te me tokondima. Mokolo wana ya solo. Bayebisaka biso le solo oyo. Ya wana batata na ba mama. Esika yo telemeni oyebi. Okomi pe wapi iyo kaka moto yebi. Totale pai tozali kokende. Solo ko bongwa na lokuta te to mata to kita. Lokuta pe ko bongwa na solo te. Solo ko tikala solo. Nzamba ko lakisa oya ye. Mutu na mutu abanga. To banga na ko sala mabe. To lingana na biso. Po nzambe a raccourcir mikolo yango. Po pase sweleki. Pase ezali to ezali te. Pase yali tout le monde a été parce que tu lait, tu tiki fromage na frigo, tu tiki jus, non pas c'est la souffrance, c'est un bénéfice physique, moral, spirituel donc. Mais nous avons des biso, après ces conditions, tout ça la condition wana. Poto tikali musikate, koyonyo sur l'Obama et pour salima. Mutu mwindo ko sepela. Oh, Bamboka na biso wana les 3 Congo koleka États-Unis. Est-ce que ton ti makambo? Oui. Ngafi moi doute laki. Na lobi vraiment papa mboka peso yo na monda koyo. Surtout que tu mikolo ndenge comme lisusu. Et comme on est aux États-Unis. Aïe. Et vous savez maté. Il y a seul au Salema. C'est-à-dire les Kabotabo yokiamo sur le champ, aux homona, chose impossible. Mais ça impossibilité. Et qu'au Salema, total et pas et tous allez kokende. Donc les lots tous à la moussala. C'est fait gaouye. Mais c'est pas aux amis sous les gosses à la ratin. Aux allons, il y a présence, c'est pas la même chose. Aïe. Dirigeant, voyez. Bien, vous tournez dans Gouya. Yaye. Collègue, la victoire est certaine. Surtout babo kutu lokwa bapesa babo slogan wana etango to banda misala kwa balimwe oui ba mama toyoki mama présidente ndeka yebisi biso na batata toyoki te batata na ngai toko aider ba mama bosunga ba mama bosunga biso c'est très important
Parce que tant que vous avez pas de te partager parce que nous n'avons pas la guillaume. Bah le salut est individuel. Et ça vous été bah tata bosunga ba maman tosi sa musala wana papa sengi biso. Biso to sala soki batindi to sali to sali. To tient nzambe na biso l'épreuve. To kotala kaka pa itozokende. Makamoni ne sa boyela biso. Yangwana oyo batei biso to bomba pe to sali na pomo soka to za big sama na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Saint-Denis oye! Mama uti koloba na biso nyonso mama apesi biso. Papa liangienda ebisaka biso ndenge nini atikala ikobomba ba richesse mosusu. Abombi yango alobi ntango nango nano ekoki te bato bakoya koprofite nango bazali. Oyo mama alobi ezali mpenza ndenge wana. Totonda maloba mama apesi biso ya motuya pe tondima oyo nyonso banzambe na biso balobela biso secret o biso toyebi bato mokili bayebi te. Totonda maloba mama na biso na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu.